Mais tous en 21 jours de prière. 21 jours de prière, on est concerné par yo mutozo talanga. Bien aimé, nebi konyo kwa mingi. Nebi ke so bandi likamu toujours eratakaka. Soko bando koma na suka te mais nebi si oke yaka na ntama malela lonti oyo. Ana besoin na yo. Moni mapamboli oyo rata mais tout oyo okorate yango te ko sile pamboli na maboko. Na bengi yo bien aimé, yaka to luka nzambe po nzambe ba luka ka ye bien aimé. Nebi ke zo lekela yo. Mais biso tu dois attendre mo de tizara awas. Oyo lekeli moto lekeli nzambe te. Yango na bengi yo na 21 jours oyo. Yaka ko simba oyo yo orata. Yaka ko simba oyo yo orata. Na beti sete na phrase. Tala 2023 okota ngo longo na nzambe. Oza ba promesse ebele rata. Mais ceux qui auraient na biso na 21 jours. Tala tour ko raté ko simba lipamboli na yo bien aimé. Tala toza na Bundi 88 na Bandal Bisengo bien aimé. Nous avons précisé bien pour l'adresse. Nous avons Bandal Bisengo, avenue Bundi numéro 88. Kozanga te bien aimé. Nzambaza na posa na yo. Bongo clôture na biso. Et kozala mercredi le 21 bien aimé. Biso nous sommes tolo na de 10h à 18h bien aimé. One place tozo kanga. Nana esengo pona yebi ke yo zo rejoindre biso yo zo ya po elongo na ntama malela londi to raté te oyo erata biso to toko simba ata no kwa loba kokwa loba mama leki aloba tala ya turo yo okorate te. Shalom bana nzambe nyonso topesi bino mbote na kombo na Yesu toye pona ko l'activité bino programme ya ba prière na biso 21 jours au tobandaki depuis le 1er décembre tokosi sango le 21 jours toza na jeûne et prière tozokutana à chaque jour na mabondeli na biso bana nzambe bosanga te ya mbalo yo ko raté oya yo lipamboli te obungisa ya yo mingi ba diable yiba oya yo ya mbalo yo eraté yo te tokomi na suka mbula tobengi bana nzambe nyonso boya le 21 na clôture na biso ya prière ekozala obuntemi nango eza ya mbala oyo oya yo kobungisa te o récupérer ozwa oya yo nyonso. Je vous invite le 21 décembre 2022 de 10h à 18h. Nous avons une journée de prière, une seule journée de prière, de bénédiction, d'action de grâce, de guérison miracle à Bundi, sur Bundi 88, à Bandal Bisengo, et c'est l'arrêt Chibangu, et il y a une pancarte là, ce n'est pas très loin de la route. Venez palper votre bénédiction, venez recevoir votre bénédiction. Oya yo kobungisa te anambula oyo le 21 décembre tobengisi bino na avenue Bundi numéro 88 na Bandal Bisengo. Boya ebele bana Jésus réponse nyonso boza dans le monde entier obokolanda biso na internet Nzambe ya pambola bino boza na Congo na Kinshasa bozanga te le jour là le 21 pour la clôture na biso ya mabondeli minunu minene boya ebele. Venez recevoir votre guérison miracle et nous allons glorifier le Seigneur ensemble et nous allons entrer en 2023 ensemble au nom de notre Seigneur Jésus. Na kombo na Yesu nzamba malela londi apambola bino ebele. Amen.